kozwa mbongo na yo ya collation ba musicien mais tant na yo ko yoka sango balobio ba pesa ki mama cha la mwana $300 toke na ministère ba pesa mama cha la mwana $4500 nzamba zo kanga le za dimanche na botama dimanche na bandeli yango na siliki na mama cha la mwana za yo ko lobise souté parce que apanza kanga sango bi na zana sida peut-être basaka musala mais Félix Oise quoi azoka problème na Nairobi azaki mimi na biya kozonga tenga ngai c'est quoi nalinga kengi na yebi keta msoza na damoko parce que année passée ba début alors to ça la featuring $1000 ba accusé bino boyibi mbongo ya moweyi et puis tout le monde peut vidéo mon copé ndeko na yo moko sœur no maman Chalamon azo affirmer pe ke boyibi mbongo oui $25,000 ma chérie merci la question parce que ngala tala ka internet na uteko lo ba tout aller pour le coûter ya trop moi je pense dans le basiko na place ya ba lion sauté ba lion parce que dans za lion maman Chalamon za lion biso ba artiste wa minene Oise quoi pas za lion poye pas dans la kati ya masolo wana qu'est-ce qui s'est passé to yebité tout ça qui remet pas gouffre c'est gouffre mais on a couffin de qu'on a biso mais il faut sunga biso par rapport ya ba frère moko culturel OK eze bandi le loté na matanga ya kulutu simaro ezalaki na matanga ya Seigneur Lay ezalaki ezaka na budget moko babimisaka ngo pona culture pona ba artiste akufi ba obimisa budget moko babipo mbila be yo na groupe na yo kamata mo $1000 pona orchestre kamata oyo pona orchestre ye mama cha oui ba musicien ba ko beta ko motivation na yo te opesi bango baki tango baki ko zo mbongo mwana nga fifi na ngai na Redi na Manda na Adolphe tozalaki te toyebi pete mbongo ebimi babengi biso ko benga babi mama mbila be ya kozwa mbongo na yo ya collation ba musicien mais tango na yo ko yoka sango balobio ba pesa ki mama cha na mwana $300 pondenga a cheki voix na nzembo de fao na $40 ba futelaki taxi na regretter makasi depuis comment beaucoup sambisa ndeko nanga boy grande dame boy $300 c'est quoi pe bolobi yango eza kitoko te ngara ta condamné te parce que bimi mabe amoni yango ACP nango te ke ba pesi ndeko na ye ngato kalko ba mapasa ba pesi nga $1000 ye ba pesi $300 mais ça linga propreté pour équiter ses valeurs eza kitoko te et loko aboye faut mais to moni alobi pe ke moya bimela bino molembo na mowe na matanga kulutu simaro matanga kulutu simaro babimisaka $70,000 na franc congolais kezaki pas kulutu nani vekris ouais kamwana $57,000 toke na ministère ba pesa mama cha la mwana $4,500 nzamba zo kanga le za dimanche na botama dimanche nga ba pesa inga $2,000 pona yemba gite na boyaki ko tia voix na nzembo ya kulutu simaro na yemba gite na bite mama cha la mwana le quoi yo so yemba kaka est-ce que papa simaro fois bima na cimetière alanda mama cha la mwana pozo mbongo wana oui, c'est bien l'explication bien. Explication en gros. Mais azora de 4,500. Azora 4,000 na matanga papa simaro nzamba zo kanga likolo lelo ya dimanche na botama dimanche. Ba pesa mama cha la mwana $4,500. Ma sœur, je t'aime beaucoup, tu es ma sœur, mais nazo lo ba na éclairci pour ba tu vas comprendre. Ba pesa $4,500. Na ba franc congolais ba billet 20. Nga ba pienga $2,000. Parce qu'il y a yembaki na prestation. Alors que surtout que n'a pas faut pas pian pour ba pesa plus milliardaire parce que yo no travailler kutu mingi na pa na lutumba simaro, c'est ça. Oui, mais na landaki angote, ça makamatanga. Toujours vivre makamata, to vivre kana mbonga matanga te ma chérie. Toujours vivre ba vie na biso muto na kwena ngaza nango orgueilliste na bibi misakate na moi kwena nga. Moi mo pondu na junale. Mais ko baby sa réputation ya moninga bo e ya malamu te babimisi jalousie bazaka nango na mutema par rapport à mbongo ya zoka $4,500 babi ya 20,000 ngana zoka $2,000 nzamba zoka nga soki présent vers qui sazana batuni ya koloba ndenge zalaka ba artiste musu bazoka ba $1,000 ba $1,500 to salaka prestation ba artiste belé ba artiste oyo ya folklorique bazomanda silike na makasi si $300 manda chante kutu ba pesa ke $500 na matanga oyo oui na matanga oyo Adolphe anga ni pe 500 kutu lela ba bimisi ki mbongo na biso zalaki te
babengi biso nde kobenga babi mama mais yokutana na nyolo ba vérité nga nakutanaki na Adio Salemba kutana ba Adio Salemba ndenge nozosala bo lisolo opesaki ser na ngai mamu national $300 epanzani bona minoka bato esala ridicule. Mamu national c'est une femme asa battante azali artiste et puis politicienne confirmée à confirmer qui politique na ye ndinga salaka asana bambongo na ye atambola kana ba jeep na ye mais siko bon $20 bo pesa ki taxi bo bimisa musuna miso bat ngana sepela kité bozo mona vérité ali kambo so bengi Adio Salemba ba aimer ba manda chante bazalaki ba yebi li solo ndenge le kaneli tozalaki te mwana ngai te ngo ebimi. Donc tu comprends place ça parce que toi ma question Moran ça fait ça un temps bolaki distance. Oui. Na maman Chalamwana. Oui. Après série on a l'été tondre bozonga na kisu makasi mapasa. Oui. Après c'est pas sili kaka. To koma wana kanda na foto bango. Mapasa. Oui. Après bokabwani susu. Oui. Après ya lotindo to po lotindo to comprendre te bobeba na susu. Kana comprendre. To solo la katona ba téléphone to leki na mbala fandona komo be camarade na epiri. Boni ser na ngaza mala bas to solo la kitoko. Ngapi na comprendre te il fallait abenganga. Est-ce qu'on peut c'est aussi les caranini. Kala na sileki la mamu national wana zo beta na rigosta na soleil na sileki la mamu national parce que ya kenda ko yebisa nani Tamukati producteur Tamukati alobi Tamukati penga mbila be na 2h du matin fo ya po osigner na po ana sida bona lo balelo yango na sileki la mamu. Pardon mais abandé non. Na bandeli yango na sileki la mama chala mwana zayi ko lobise soute parce que apanzaka nga sangobi na zana sida ayebisi Tamukati pe asona po Tamukati sa kufa Tamukati ayebisi ngabi mais ngana la muso na 2h du matin pour signer contrat parce que mama chala mwana lobi ozana sida avant signer contrat na signer contrat na fo benga ban Tamukati na muso na ba 2h du matin na maquiller na ye ko signer le contrat lui tala makambalo baki na yo tant to sala période de to sala nzembo le teta na tuni ngabi mamu mwe wayibitina na silike la kayo na silike lo polo baka na babi mama ngai te mutara ko seleke makambo leza mutu moko boy ya moko boyaka bozo baba vérité siko. OK. Oui, alors bi ya moko boyaka nda bambela ko lisolo wana ngabi pona bosani nanga to sala makambo na biso to sala business na biso babinemi ko kama binemi to na lero ate biso to koli to sala mbongo na biso a dernière minute to so to koli siko na comprendre te du coup ay ko kota likambo na ye bakite nature na ngwa ye bakite fallait ko tuna c'est ça et le battage même piana on connaît pas en demander ko tuna la bien papa Simaro aloba mokonzi aliaka ngulu litoyi moko te elingolo bani so ba yebiso litoyi oyo fo yoka pe litoyi oyo ngana sepela tende ba pese $300 et salinga bien te c'est ma soeur au solo li après to solo ndenge ni asa lobi papa sinani mungongo ya nani bazwa biso mingongo na defao. Est-ce que quel est le rapport na mingongo na biso o mungongo zamba pesanga rapport ya matanga defao ezani ezate elingo koloba abimisi wazaka na ngona 4 contre nga nako kende siko epa ya wazekwa nakoloba na wazekwa azaleki na ngana lingaka mingi je les respecte beaucoup oui ba artiste muso ba jeune o ba sima na biso na respecta bango de basara musala mais Félix wazekwa azwaka problème na Nairobi azaki mimi na biya kozonga te ngai na benga jini sana na epsi jini sana soko lingana nga pena yaya na yo mama na yo yaka noko kosunga wazekwa po azana problème sana yaki noki abengi baninga resu ba Élysée staff na ya Kenya bazoela wazekwa solution kaka na butu moko na azui bien na ya business class à retour. Est-ce que wazekwa yebi yango ayebi même pas sana yo témoin na comprendre te kaka yi abaluki abandi koloba makambo ya maîtriser te na ya azala intellectuel na kaka tanga mingi mais soko tangi mingi faut ko analyser kali kambo va koloba ezati ba kitisanga ba diminuer valeur nanga $1000 ezani tandenge ozo kitoko na bisuki olati $1000 ko représenter quoi? C'est ça. Parce que ba kabelo na sto chaka ezaka ba chez ezaka ba 300 ba 400 soko sangisi na bilamba na malasi na ni $1000 ezo représenter le côté. Tu vois, il fallait atunanga wazekwa na linga kengi na yebi keta mswaza na damoko parce que année passée ba début alobaka to sala featuring nga nazaki na tente nazaki déjà na générique yo tozo sala ezaki na en place na ko sala featuring te je vois eza mabete asali na jeune sœur na biso eza bien
biso toza ba sœur na ye asa na fitiri nanga asa na mama chalamwa asa na Barbara asa na naye ba sœur na ye ngaso na 8 ans te akosana sœur ne mususu mais ça te akosambwisa nga bandi koloba na sima ya caméra ki bazwa mingongo na biso toza ba miyibi siko so na lobby balakisanga épreuve place na yebaki ezate mo te ko to keneti na justice c'est ça on a